motema na ngai ekumisa yo nakende wapi soki na yo te tango motema ekomaka suka opesa kangai yano ata na mpasi ngai nakotika yo te natingama nanga kaka seyo utelemisaka makolo na ngai esika basusu bazinda ata namoni nzele za molili nakobanga molili ya nzela te olakisaka ngai nzela esika natia lokolo aka ya bongo pasteur akomeki infraction ke bakolandela na niveau à l'état parquet église kanga maukoma yo monyondeli personne l'a fait. Faut pas copier pour du lobango kasi na porte. Batu baboeli lobela ba serviteur na iba kende kulubela. N'utilise pas les médias pour parler à un chef d'État. Faut pas parler à un roi comme ça. Bibliquement, ça n'existe pas. Allez vers lui. Yebisa ba serviteur na tikela bango. Bango ba yebisa. Bango ne ba binisango aux monde. Faut pas toujours yonde aux alliés. Na comprendre la kate va serviteur de la vie. C'est comme si balingande bazala na succès. Efface-toi. Dika nzambende abima. Na yebite ya penza eloko nini nga na koki koloba. Mais il faut que ma serviteur de Dieu apprenne à regarder les modèles bibliques avant ya kosala o nyonso bango bakoki kosala. Oui, tel Moïse par exemple. Moïse a eu un message de la part de Dieu à Yébisa Pharaon. Mais il n'a pas dit que Atika Nazvandi a Pharaon aya un message pour Naï. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Il est allé vers Pharaon. Dans Élie, il a eu un message de la part de Dieu pour Akab. Le Kola Zaki Koupeng du Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers Akab. Pour la Koébissaï, Yonde Ozali ko troubler Israël. Ozona. Jusqu'à ce que ils sont allés faire. David a joué qui moi c'est à Uri. Il a eu des problèmes. Nzambe a tiki yango. Pourtant il y avait d'autres serviteurs. Pharaon azaki na ba serviteur naye. Moïse natango naye. Pharaon azaki na ba serviteur naye. Ezala natango David. Mais Dieu a utilisé Nathan. Akende koye bisarwa. Il faut ba manière wana biblique ezonga na mboka na biso. Un serviteur n'a pas le droit de dire ouvertement koloba que aya venga, ça n'existe nulle part. Mais n'utilise pas les médias. Maintenant tu vas dans les médias koloba que donnez-moi un verset biblique. Et là, donnez-moi un verset biblique pour la soirée. Ok. La Genèse in Apocalypse. Donnez-moi un verset biblique pour l'Andimabino. Mais je suis sûr que vous n'en trouverez pas. Ok. Merci beaucoup, Delix. Delix Arlo, merci. Le président de la République aussi merci Nabino Nyos Tubozola Nabiso de partout Tikaete Nzama Lola Amon Nabino Lola et Fotabino toujours na cadre ya informer bino na émission Nabiso rien que la vérité tozawana pour la côté les informations qui sont nettes et claires concernant Bamamios Trezos les Canana qui bon Zambé. Bien aimé dans les Seigneurs le lot Rosolani Minya Rosolo les alliés. Mingi vraiment Rosolo là ils allaient bien aimé dans les Seigneurs. Ezanine Bandero Babenga qui biso tomoni ba réaction depuis prophétie il y a pasteur Walesa ba réaction bimi nande nande bande ko musu ya IDPS basiliki bande ko musu basali oh il paraîtrait que quand l'église a pasteur Wallace, il paraîtrait au pasteur Wallace, il faut retirer Malobana ce guité, reporter plainte Bonabo. Et là on y Wallace a sali Yamabe. Parce qu'après ce qu'a prophétie, en tout cas, Tomero Sola, Nandeko, mon copain journaliste, chroniqueur, Tomérempe, pour ça analyse, il y a les camos parce qu'il y a beaucoup, il y a Mandero, il y a des personnes qui ont et il y a un homme, il y a l'église à pasteur Wallace, mais on a un journaliste, Tomérempe, pour ça analyse concernant Bamaramignon Sola. Merci na pasteur Fez Amicia, la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich, na filo moko ya motema, ya bivin c'est de homo depuis Londres, maman Gisèle Louke le motema papa Emmanuel na Boston, pe na maman
maman Mami Mbunga motema papa Blaise Mbunga na suite ndeko na biso frère Papi Kongé na Nzama Lola amono esika ozola na biso tozozela toujours sorti ya album oyo qui sera sauvé tozali na Delix Arlo British manager présentateur de l'émission Haute Dimension sur Couleur Télévision. Delix Arlo, shalom. Shalom, le frère Alvin Béa. Ndeko nanga masalanga ya tongo collègue na musala oyo tikanga na bisayo félicitations. Na musala ozo sala rien que la vérité donc rien à dire quoi donc impact tina lola na ndenge ya osangana te. Merci l'opportunité au Pessinga, merci pour ces grands privilèges et pour cette considération au Pessina ndeko na yo mutu ya mukie. Hein? Moi na musala ba congolais, moi na musala ba tankolo, Delix Arlo British ndeko na kolo de crimen. Rien que la vérité, rien que la vérité. Donc bosse monde yango ne top na biso. Delix Arlo de Soleil Zamoko, toko ta vraiment déjà na mozina masolo na biso. Tomoni après prophétie ya pasteur Kabuni Walesa pasteur Sakoli na ye après cette prophétie pour na mokonzi mboka Félix Tshisekedi Delix Arlo to mona ba réaction bandero ya IDPS bani to ya maïkout na maître Doli allo ba que non prophétie na ye après ce qui sur mokonzi mboka eza bien té et ceux qui bongo a kozala poursuivi ba rolandela et ceux qui peut que église ko kangama est-ce que bilo bon eza normal est-ce Omoni Félix Tshisekedi Tshilombo c'est le président de la République démocratique du Congo. Au moins espace monsieur ezaki ya vide MC otambola tambola ozo comprendre hein ba biloko nyonso et ozo ba limite moko pour ba orientation moko parce que azana mokonzi mboka azana beaucoup d'occupation. Quand vous appelez que tu es un homme de Dieu, tu as reçu des prophéties pour l'homme de Dieu ou pour serviteur ou pour le président de la République. Papa, tu es dans la Bible. Banata bandoko luka président David, Samuel, Saoul, bandoko luka président. Oyani non, nazana lisakoli, nazana onza malobelinga. Net yesu abike lisakoli wana. Eza logique, eza normal. Mais aki koluka mokonza mboka, asengi audience na ye. Yokana bisayo, banda mokile banda na tozi président ya facile pe identité lokwa Félix Tshisekedi Tshilombo. O soko sengi audience, ozana rendez-vous, okuta na ye. Dirka bazana vital kamera, ezate que ozi prophétie mo oke koluka na télévision. Yango ça mais le président de la République Félix Antoine Tshilombo, azana père spirituel na ye. On se comprend. Hein? Azan église na assemblée là mais Nicolas attend l'église na aime ça que na ngote asa tourna ba voyage azan ce qui azo tambo na église monsieur en Afrique ça na Europe ça nini on a besoin na kati ya mboka na nini église na yo luka na façon moko kaze mo landela ye église o kangama blo mo ya bongo fa retirer maloba na ye yo monya ndenge bandeko monsieur ndeko na Alvin ndeko na tika na biso loko moko le révérend pasteur Kabuni Walesa, c'est un homme de Dieu. En vrai, on connaît très bien. Il a une forte personnalité dans ce pays. Mais comment ça, là, nous comprendre le pastoral, nous télémer la pastorale, mais nous télémer la prophétie. Vous comprenez? Au moins, tu ne peux pas passer à la télé comme ça, tu dis que Nzambabi est le président de la République, il y a une église, sinon tu as un coup. Mais on les a au 13. On les a à lobby, on a dit délit. Hein? On a souk en a délit, on salawana. Vous comprenez? Quand vous êtes un pasteur, un homme de Dieu, un de l'éternel, vous avez un esprit discernement. Papa, Félix Tshisekedi normal, c'est le président de la République démocratique du Congo. Vous comprenez? Donc, mon bel liboso ya mboka Congo, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Dans la révélation à Alvin, à Roluka Biro Naye, hein, à qui la présidence, à Koutani, à 5 audience, papa n'a vital caméra, Zali, on a direct cab, sur le lot tout, on va avoir problème, on va lire, salaire na bango. Ce qui va sur ma soba, on a problème na bango. Tanatika, on a 21 mois impayés.
mais quand même là on attend comme ko solo là moi ma solo comme zonga bazuma ba 2 ba 3 mais ba c'est là ma mususu même toi ko décanter ma camarade Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi na ndanga nini ayene état de lieu na nini ayosana état de lieu et puis akoye ba kota ma mususu yango lobi idéologie mikolo azoko déboulonner ba ma nyonso oyo wana na Congo oyo et ça le quoi ba témoignage ya mabe ya lokuté ya Sony o papa na soka bundi wale ça le kana tela pesa ona ma masolo kitsa et donc prophétie ko wuta na nzambe papa to ko boya te c'est one de l'éternel mais la muzoba te tu ko prophétie net qui na modèle après c'est là on a TV nezo déranger bino ou comment est-ce que professeur ndengalo osomo normal te alobaki ke mokonzi mboka ya boko ko mokonzi mbo fa lukaye ada na posa $100 te ya ada un grand prophète, un prophète de la nation appelé c'est oracle de l'éternel mabeni na sali parce que bazo préparer le comme dans 2 ans coup d'état mo ko sala mokonzi ko zo maxas nzambe a révélé mabeni kabuni wale sasa baba na eza lokuta poni bino bantu ayi depes boza manga makasi boyi depes ngala ne kuna nkolo na mutayi depes alors au juste ces années pourquoi en politique na journaliste kabundu wale ça boza chrétien na comprendre kabundu wale ça ba mbonge leki belé ko sakana te popularité pe renommement za nango yango ndeko mostine biloko bongo papa yo ka benga mo continuer de la république a le coup dans 2 mois. Félix Antoine Tshisekedi ailleurs le coup dans 2 mois. Ce qui a été banni ba osala ke attaque moko dans 2 ans. Ce qui a été a besoin film ya ko sakana te. Oh Délix Malem a un serviteur de un peu de réserve. Écoutez Adam Moussa na lobby hein. Délix a serviteur. Toujours c'est l'émission Kanate Délix na lobby hein. Est-ce que mon konzambo ce qui a ke koluka. Kabuni wale c'est dans pour na azwa révélation ko wite pas encore. Bah passer baza combien na mboka na biso Congo est-ce que passer ça Kabundu Wales Dieu fait grâce à qui il fait bah excellence apôtre William Tina ambassadeur universel de la paix avant na Félix Tshisekedi na Mongoma ya campus plus de 2 fois mais le Félix Tshisekedi a commis mon konzamboka William Tindo azoke wu lukaete ozo comprendre mais azaki aleka wana ba matala ngomba William Tina asala ba masakoli ya danger auti kozala eli ba rabe ba auti ba Israël ba leki na TVT po ba longa na yambi ba ona mission nga mais rabe ya Israël ayeko luka problème auto zaki nango RDC Israël pour asangisa biso problème ya Israël RDC e ba osila mais ayete lobi na TV mais aye akiko luka mokonza mboka ba kutana ba soleli siko Miyama bezani ni so papa na biso Kabundu wale sa akiko luka mokonza mboka papa toza na temps ya masakoli ya lokuta lisusu te ozo comprendre to linga to mitsombela ba matériaux to linga to sombela ba matériaux to linga to somba ba ciment oto otonga ndako na biso na lola na bokonza likolo au moins ba tuyeso bazo linga convoitisme bazo linga bazo ko envier trop mbongo mituka popularité renommée président la République ndako luka ba biloko la ba doit kotika na scène na mona mokili avine l'avènement du Christ est très proche mon frère ami je te dis totika ba biloko lokuta. L'avènement du Christ est très proche et puis nous tous nous serons jugés. J'espère bien ce que je suis en train de dire là. Mon manager suprême André Sessago continue à m'agamboter. Tolo babosolo, oh ça rien que la vérité. Papa n'a vu ça Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo. Mon thème maman Denise, hein, Niageru. On se comprend. Alors si on a battu, si on a bilou, il y a pas maté. Ce qu'on a besoin de Kendo Soranaye, Kendo Monaye, c'est le seul président. Banama il président. Banama président c'est Bani na Congo. Oazo ya mamutunyo surtout, oazo na mutunyo surtout quoi. Donc c'est un peu ça. Allô Jessica. OK. Allô? Allô? Oui. Ouais, bonsoir Jessica. Bonsoir. Ouais, par rapport à la prophétie, il y a pasteur Kabuni Wale, c'est le président Nabiso Félix. Ses réactions avec aux Andènes. Bon, mais il faut que les serviteurs de Dieu apprennent à regarder le modèle biblique avant il y a kosala onyo sobango bakoki kosala. Jijika yo zawa piboy. Nazali na nini na pale awa. Ozana ndaku etana yo. Oui. Tellement Moïse par exemple. Moïse a eu un message de la part de Dieu à Yébissa Pharaon. Mais il n'a pas dit que Atika Nazvandi a Pharaon aya un message pour Naï. Il ne l'a pas fait. Il est allé vers Pharaon. Dans Élie, il a eu un message de la part de Dieu pour Akab. Le Kola Zaki Koupeng Israël. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers Akab. Pour la Koébissaïe, Yonde Ozali ko troubler Israël. Ozomona.
mvula ekobeta te jusqu'à ce que nga naloba. Ils sont allés faire. David azwaki mwasi ya Uri, il a eu des problèmes. Nzambe atiki yango. Pourtant il y avait d'autres serviteurs. Pharaon azaki na ba serviteur na ye. Moïse na tango na ye. Pharaon azaki na ba serviteur na ye. Ezala na tango David. Mais Dieu a utilisé Nathan. Akende koyebisa roi. Il faut ba manière wana biblique ezonga na mboka na biso. Un serviteur n'a pas le droit de dire ouvertement koloba que aya venga, ça n'existe nulle part. Ah bon? C'est vrai ça, Jessica? Ezalakate, vous n'avez aucun verset où ezali ndenge wana. Aya vers nga pona ni na te ezalité. Va vers ye, yebisa ye yango. Ozo komona, akende vers ye, akende. Mais ce qui ezali kambo, par exemple, il y a souci moko tala na mal les Syriens. Asala kindenge nini? C'est na musika nes bayebise ke soko ke na Israël okomona prophète moko azakuna. Ah, wana ezandenge wana. Ozoma soki okei na Israël. Souci na yo ekosila. Kende kuna pa voilà. Wana na sens wana seulement tu as un message au bombi et tu fais que lui non. Mais Jésus Kakabea, ma belle l'homme de Dieu sali wana que non na kati église molimo ekiteli akomo osakola kazu révélation koloba que non fié a okene koluka Félix il faut ya koluka parce que dans un message pour naye ceux qui étaient dans 2 ans bazo sa plan pour na que ba sala coup d'état. Au moment de tel message, faudrait pas quand tu vas Pablo, ayant été banda. Dis-moi qui a fait ça. Dans la Bible qui a fait ça. Personne ne l'a fait. Personne ne l'a fait. Il ne faut pas copier. Pour dire, le banc c'est n'importe. Batu baboeli lobela ba serviteur na iba kende kolobela. N'utilise pas les médias pour parler à un chef d'État. Il ne faut pas parler à un roi comme ça. Bibliquement, ça n'existe pas. Allez vers lui. Yebisa ba serviteur na tikela bango. Bango ba yebisa. Bango ne ba bimisango au monde. Faut pas toujours yonde aux amis. Na comprendre la kate ba serviteur de la vie. C'est comme si balingande bazala na succès. Efface-toi. Dika nzambende abima. Au monde. Efface-toi. Dika na ba serviteur, toi retire-toi. Au monde. Bango si konne ba ko publier yango. Un serviteur est venu ici, il a dit bon. Au monde. Alors ba ko lukayo sikoyo pour que tu répètes ce que tu avais dit kuna et pas ba serviteur. Mais n'utilise pas les médias. Maintenant tu vas dans les médias. Donnez-moi un verset biblique. Et là, donnez-moi un verset biblique. Donnez-moi un verset biblique pour l'Andimabino. Mais je suis sûr que vous n'en trouverez pas. Gigi, quand on a des lix, on appelle son mot. Pour nous qui ça par rapport à la question que se poser. Parce que nous qui mettre avocat à lobby qui a dans des nanga moyen de lobby qui na babilo à bongo et ça outrage pasteur wale sabako landelaye ce qui est dans la mokonzambo ya kala église et kokangama ba okang église et ngebo telema kamebele mais net toza mikolo yo président Félix Azolane na été appelle tout le monde tellement à lobaki que Adalinza mette que mutusoga leki à lobeli mabeke à l'année bakanga. Est-ce que naka ya bongo pasteur a commis infraction que bako landelaye na niveau à l'état parquet église kangama ou comment yo monyonde na yebite tozali na démocratie mais lui le président azan église na ye qu'est-ce qu'il peut faire amemi message na ye wana na église na ye pas passer Roland Dalo ayebisi par exemple au monde to ake pas prophète Dodo Kamba bato babondela tipo na ye na investi na mokolo akoma ki président bango sikoyo nde bakoki ko adresse ko benda ba prière pa ya Nzambe pour te batala si ce message uti kuna ezali vrai ou faux au monde parce qu'il y a ça na mokambi na spirituel au monde mokambi spirituel est sur le côté et les messages sont de l'autre côté donc c'est que bakambi na baza batalukuta merci donc ekozala malamu te ozomona lokola toza na démocratie non makambo Nzambe faut pas biloko wana asa la liberté na s'exprimer problème ezalité qui parle mais pour parler à un roi bazalaka na manière tala na Bible comment est-ce que les hommes de Dieu approchaient les rois comment est-ce qu'ils leur parlaient eza lokola biso te na libanda na média ndo zoloba
En tout cas, il n'y a aucun verset biblique pour soutenir Makamboa. Merci beaucoup. Il n'y en a pas aucun. Jessica Kabeya, merci beaucoup. Merci de Lix Mbote Pemakas. Après sur Mbotayoki. OK. Réaction Oyoki ndenge ndeko na yo Jessica Otkoloba. Mais to ba lo moko. Oh eza délit, eza outrage oyo pasteur Kabundo allez ça là, on peut pas utiliser la média pour parler de notre président de la République Félix Antoine Tshilombo. Non. Papa Langai, alobi même jusqu'à tu ça au makamonion surtout du début comme à la fin. Il faut bien comprendre. Au moins les autres mabiso congolais, ils ont renommé, ils ont popularité, ils ont succès, ils ont impact sur bateau bazana besoin nango. Na lolo on bazana besoin makamo. On attend de ko langai. Yeb ça peut verser big ni zo ko appuyer, ils vont les cas na média au loba que mon konza mboka lobby boy dans des abonnements. Mais on a ça ça message moi mabe. Tiranga na biso et ça va présent les gars na biso na mboka na biso Congo. Mais Félix Tshisekedi Tshilombo, hein, l'homme de déboulement, c'est un homme de Dieu. Et puis il a la chose de Dieu et l'ogoye là est exalté. Mais toi il va gagner dans zaki liboso, nandenga comme il a comme la occupation est belée. Ya ko sakana tende ko nangai. Ya quand vous êtes appelé pasteur, tout prophète, aussi les sacrifices, aussi oracle de la part de l'Éternel. Mais zone c'est là que la présidence c'est une audience. Ce qu'on est singa la battu ba ebisa on peut pas utiliser les médias. Malgré le média comme outil moroboé et comme le roi Chamon moroboé, oh ezaki longo l'Égypte, OK sur la mboka nini, on retire un message l'autre comme la média, tout le bela babilo n'importe quoi dire. Ndeko nangai. L'avènement du Christ est très proche. Sur un serviteur de Dieu, Kabundi Walesa, Abiki Sarabata, Sal Sarabata, Lobama, Moesimbara. Oh, mais on a courage, hein? On a courage, et puis la personnalité au Azanango, hein? Na loto mo Azanango, vous comprenez? Moutorobo et les rendez-vous dans Mokonzamboka, Azaten de Konangai. Au moni à part, le prophète au Afrique, ya Mboka Nabiso, na Congo Awa. Apôtre William Tinda, excellence William, ambassadeur universel de la paix. Azala, na président Félix Tshisekedi na Zamba. Aloba Masakoli. Pasteur Naé, pasteur Ken. Aloba Masakoli. Roland Dalo, le pasteur de l'église Philadelphie. Aloba Makambo. Papa Nabiso Bestaïda. Dodo Kamba. Avant même naye afukama abonde la grâce na ndenge on s'en a. Donc eux les seraient mutumoko ayena ba ndenge ne moko. Et puis na so pasteur nyonso amba siliki. Ba ko silika ndenge nini ba ko silika bo nini. Modèle peut-être que si Kabundi Walesa ça a besoin à que n'est pas naïe. Il y a un autre maman qui a renommé. Il y a un autre maman succès impact. Au moins tu vois l'image là. Ah tout le monde na William Tin ambassadeur universel de la paix. Tout le monde na Dodo Kamba. Tout le monde na pasteur Ken. Tout le monde na Roland Dalo. Tout le monde na pasteur. Il y a un autre balingi ba kende kuna l'église na pour et ça l'impact et ça l'engouement. Il y aura justement Félix Tshisekedi Tshilombo ndenga ça vrai kinois au sanate. Ayebi ba vie na biso, ayebi ba comportement na biso, ayebi ba titi na biso. Ayebi ke oazana nzala, oazana mokate, oazana kilokoso, o alinga esikokenga, yango ina vraie idéologie. Bandeko na ba de la partie. Toujours ko déboulonner makamni so mabe. Ba genre ba professeur da 2 ans, massacre moko ça ba nini, mokonza mboka okota sala coup d'état. Coup d'état pour nini? Président Kabila sali compensation, sali alternative ya malamu, apesi ndeko na pouvoir. Mabe ça wapi? Ce que biso ba Congolais to lukani bondo lingaka bondo ba biso ndo la bacha tchaka Congo na pouvoir mais longa Kabila zalate mais longa Kabila zalate et longa Tshilombo Antoine ezande wana bo pesa ye chance bo mona bikamu sinzamba ko utiliser babi o ba teli bino wana il faut ko sepela président azana kati wana aza président o ba teli wana il faut ko sepela naye bo pesa ye chance a ça l'état de lieu aye le lieu aye na idéologie mususu état de droit ba tout bazo se retrouver ba to ande ko futa mate ba tout bazo ko lela même biso ba journaliste tatu kubia nzabi atila pekuni komi na pasi ya kosangana te mais babilo ko anyi sozo ko lata nzoto so mutabongo to ndimete bwani Kabundi Walesa papa na biso to linga ko to mo ko décevoir biso ngam no ko décevoir ngala ba na makambo te ozana autorité ozana lotomo ko santé ozana autorité ko santé so ko mona mokonza mboka o mona yebisanga verset biblique ni ezo ko encourager to zo encadrer ovandika kabo olbino ba molimo mo santé boy sa mokonza mboka o lukanga pa nani muninga nayo. Si vous avez un problème, mais ce qu'on a mis à commis, tout est archivé, tout est administratif. Nous surtout recadré de Konanga. Tout ça est intellectuel. Vous avez un ticket. Hein? Attends, vous avez un diplôme, vous avez un raté. Tout le monde, rien que la vérité. Vous comprenez? Nous avons un prophétie, mais il faut téléménager.
L'avènement du Christ est très proche. Dans la vidéo, il faut que des matériaux, il faut que des ciment, des matériaux, il faut que des humble, il faut que tout la kisabatunzela ya bien bonzambe ya solo bonzambe ba carte ba nini soki ndengeni bonzambe ba mbongo tete soki ndengeni tout est vanité to linga restauration ya malamu ezala na mutu nyonso. Félix Tshisekedi Antoine Tshilombo, c'est notre président de la République, a beaucoup d'occupations. Ba pasteur on soki ande ko kende ezaki parce qu'il y a boyeno ko kotane bonganga abona ko lukana mbuku nimo ande ko consulter ba pasteur on nzama ande ko révéler on nzama ande ko mettre ya ke on nzama ande ko l'accepter par conviction. Ce qui, papa Nabiso, Kabouni Walesa, Azana besoin président de la République, Asala, moi, à solo là, côté sa lettre naïe, ce qui a la chance naïe, à cause de notre maman Denis, c'est Galinga Félix Tshilombo, maman Denis, c'est professeur Zate, ton maman livre de professeur Zate, ton Kabila n'est avant de professeur Zate pour Nabango, Kabou comme le président de la République, il y a un professeur Kabou le président de la République, mais en papa les autres ça souligne, il n'y a pas besoin de prophétie. Hein? Parce que tant qu'on a prophète de Dieu, tant qu'on a pasteur, professeur pour la montagne sous, il y a ma professeur en micro qui t'a pas pour la Félix Tshisekedi, ba pasteur toye bi minimo tira biloko wana. Merci beaucoup papa. Bonzambe na bonzambe lo les autres les propos tenus dans cette émission n'engagent que son propriétaire. Delix Mahamalobi nandimeli était. Donc moi je fais que mon travail, je suis au milieu du village. Donc bisotoyeki Isakoli l'homme déjà pesi lisakonga ezo kamusanga nengenin bande kebe bazotemela lisakoli ya moto na nzamba pesi na ka prophétie elo nini ya mabe wale sasali parce que pesi ka prophétie alobi ke ewite pa na nkolo na elo ka mabe ezo benga président de la moninga nota. Merci beaucoup Delix. Yo kana so président de la moninga nota to ko na suka ni to so ala président de la République moninga nota ko benga président de la République ya nini aluka ko mukanda ko ya to ya ke luka Delix Arlo, merci. Oh papa, c'est le président de la République aussi les Gabonais. Mais ils ont ma belle casse, yo que le bagage dans des banini, va ça la tante va ça révélation on est dans ma maman yo bien voté. Nini papa. Oh Delix Arlo. On est dans nzala mon 4 qui le conso. Voilà bonzambe na bonzambe lola ezo futa bien aimé dans les Delix Arlo. Réaction par rapport ya moi si ya Baraka Mugisha azole la mobile depuis que bakanga qui est na prison kuna na Brazzaville ti siko bazo samisa été 9e mois yango. Réaction no ekozande. Nangina bakisaka loko bakonza mboka ba journaliste batunyo sur opérateur ko économie. Na pesi bino versé au Galates 5:22 à 23 le fruit de l'esprit, transparence, honnêteté, tempérance ya malamu, amour bolingo ya bi ya mboka na biso Congo nde Congo ekeli boso. Soko za journaliste zaka journaliste, soko za pasteur zaka pasteur, soko za politicien zaka politicien. Makamu nyoso to kosala ekofuta maka na se na moi na mokili oyo. Na fingi mutute na lobby mutute na lo ba propos makambo oyo ko sala parce que biso tout toza na besoin kimeza na mboka Congo ezala na pastoral ezala na politique ezala na média ezala partout toza na besoin ya kimia ezala ndeko nanga Alvin Beya na yebi makambo na lobby papa na biso Kabundi Walesa akeko luka l'excellence monsieur le président Félix Antoine Tshilombo Arozana kutana papa na directeur na maman a biso Vital Kamer le pacificateur, ça sera quelque chose de bien. Tu vas prophétie il y a l'okuta. Tu vas prophétie il y a l'okuta. La kanda ma case ma kambo. Maintenant la lobby moi muté me quitter. Tu es raison pas mon guisa. Ndeko na so tozolo ma kambo oni so ki muté mabe. Kama mo tozolo boy. Ngala vana ba pasteur congolais ebelé, na vana ba célébrité ebelé na mboko Congo, na Kinshasa. Partout dans le monde, on a tamboli, na vaina ba Congolais. Mais ennemi Congolais, azaka Congolais. Au moins on a le vin de Gonanga, on a pe na za ba mabe nanga, on a pe na ba faute nanga. Mais na za na mutema mabe ba Congolais. Parce que le lobby so mutema mabe ba Congolais, yango nde comme héritage na biso et comme restauration na biso, soko tuni c'est ça ya akoye biso makambo oyo André. Soko tuni bandeko nanga tu ba koyeso makambo na zokoloba omoni mutu akoko sala erreur akozo ape chicote mbala liboso to interpellation mutu akozonga normal makambo etali baba na biso Baraka Mugisha soko tali mutema oyo aza nango c'est un homme de grand cœur, c'est un homme qui a beaucoup d'humilité. Nga nakutana Baraka Mugisha monanga na TV ba benga na nakutani na sa émission na santé loko nzambe pa na
tomona makambo o Mugisha asali na mboka Congo. Mugisha c'est un homme plein d'amour. So bat muso azoyi ba tetinga na bisayo. Mugisha amarkanga kaka na ba geste ne ya msusu ya boete. Mais amarkanga par la parole. Il a la parole l'apôtre Baraka Mugisha. Ate ya kabia na ndinga osanganate. Azana maloba osanganate. Oyo ko se regarder mutu ayeba komema ba ame ya nzambe epa ya nkolo. A cause de la berger na ye, a cause de la faute na ye, mutu nyoso azana ba perte na bela berger na ye. Mais qualité na quelque part e ko zangati. Nazo ka passe sali 8 mois plaignant azate dossier ngo ba sambisete bazo yokete ya vandika na kata kashokuna. Mais kasi soki plaignant azali, soki batu bazali. Mais bomo na bokene mo sambisa mutaba tabima. Azana mwasi na aja mwana Mugisha liboso. Azana bana mikie. Et puis Mugisha ne va bien regarder Aza étranger. Aza n'est étranger mais a changé de nationalité. Aza na nationalité congolaise. Yena madame naye. Papa, nga yoso kemi ki la poto États-Unis, to France, Paris, so ndeni. So ko changer nationalité. Oko muda mboka wana déjà. Mais yenza matina ye mission awa na mboka Congo. Azu nationalité ya ba Congolais. Ole ba Congolais ba plaider pour na kana ye, ba encourager ba luka. Muta zo luka te muta o chaye poza te azaka ye moko. Azubunaka ye na mwasi na ye na bana na spirituel Dr Brian Eli le prophète Elliot Kabangu mwasi na ye moi personnellement administration na ba c'était ngo karabane église à parlement céleste et bon ouais ba pasteur o Mugisha ne ko encourager bino on ne ko pesa bino nazo ebate président ya réveil papa na biso Albert Kakenza mwana mbo est-ce que makambo comme na matoi na yo papa n'a besoin de Masikatenda, évangéliste Kizamina Kibila, Jean Oscar, tous les pasteurs congolais en particulier, parce que c'est un one de l'éternel. Au moment où ça n'a nzambe, ils attendent une photo, ils pasteur Mousso Azosala, ils attendent une photo, papa n'a besoin de Azosala, Mousso, papa n'a besoin Kabunio Alessa, Babilo Bazosala. Ils ont la guerre, ils ont le moment, à quoi ils ont appelé Anzela, bah recadrer, bah expliquer, bah salir marmou, à ce qu'ils veulent Anzela. Ils ont le bah votre Baraka Mugisha il a ça là arozonga les benanzela na problème té mais ba pasteur ba tiki siko ba pasteur ya Congo bazo influencer ba pasteur ya Brazzaville pour ba étouffer grâce au ndeko za nango oh papa na biso za nango abo vanda kuna yango tozo senga libération pour l'apôtre Baraka Mugisha aiba kobima a retrouver bazam ya nzambe zo kozela ye mwasi na ye bana na ye ça sera quelque chose de bien Alvin Bea et ça la nga pasi ngala mona prophète Baraka Mugisha ndenga zozwa Range Rover Sport azoteya apesa ngo mwana mbo papa na biso avec général a semer papa pour semer le bon vous avoir mutanzambe papa otala na Range Rover na olela on les a papa na biso président église de réveil so otala apesa ne Masikatenda il faut ça na mutembo bosa la bongo so otala ba mituka pesi ba journaliste ba Francis Joël Tatou il faut ça na mutema parce que passer na mboka ba passer ba kabarate au moins passer moi ya benga kabelo 10 000 20 000 na yo pe na ka kabelo 5 000 dollars ba kabundu ali ça solo ba kabelo mbongo telo ba ba pesa 5 000 dollars atika opesa 5 000 dollars c'est bon tu consommes na mbongo d'élection dans mangobo neza mangobo nene yo ko yaka 5 000 dollars d'élection ba pesa te nazo mbongo ya te ya pasteur moto solo ah ben c'est bati ko sala makao ba pasteur ya Congo balingi ko kabate ba balingi que Dieu vous bénisse nzamba pambola merci au personne spirituellement na bo moto bona sima tatu ku bien ça na sima pekunia ezala raté ba ezala que Dieu vous bénisse je t'appelle demain so aussi problème à regarder la tête mais Mugisha à ce que à cette cœur là avant de exposer mon problème moko ako bonde la bona va mater au moins pas besoin de logo mobo o esungi yo na famille na yo bata bongo baza 15 de tezala ko ba maman Petroni mukandila hein maman so Petroni bon retour à Kinshasa ba maman so Anbula o soline ba maman so Godé Bondem car ils ont maloba kitoko te que Dieu vous bénisse mais azoko aider be ah zota o sombata chemise sombata liba zota mutuka futa tanda ba passer bazana ngote maintenant ozo ma bato bazana biloko bongo obi Mugisha futa la bato combien ba manini ba loyer oui, Mugisha assemble la bateau combien de malades de la bika. Mais ce que vous grâce à Bokanyan, il s'allie 8 mois de maladie dans la prison. Tokolobanine. Nga nazo senga la pasteur nyesu congolais, tani na toki pona bino pona na kanda makambo
donc na tiki mutoke bimanga boye pona na kanda ko sakanate mutoke bimanga ta ntikolo sa no samba likolo ya croix na kuluzu atala bi oh Seigneur Jésus tande pas tiki ngai mutoki wala moto le belagi wana eza ba makamoto mona na Congo donc so yeso kufila biso tena kuluzu donc to ba vina so tene ni ko sala ezali ay makamona so lo merci beaucoup ndeko na makamona so ba tika 6 secondes na tika olia mongo ya pasteur mongo te $5,000 olobi wana na malukuta bilobelaka okomi na suka ya émission na biso de Lixardo boni okata ingate okomi na suka te okata ingate ya na lobi to so plaider pour na papa na biso Baraka Mogisa mama Claire Mogisa tozana bino to bi ke nzamba saila ka bino pa nani apôtre Baraka Mogisa kolanda bino ya na so bella na Brazzaville Coco Claudia Inkia Yoza ya Brazzaville oza ya Congo Kinshasa l'excellence Florent Tiba ministre d'État de Brazzaville plus de 30 ans à pouvoir le autre recadré na ndenga ko sakanate tel abiso dossier oyo ambassadeur na biso papa na biso Christophe Muzungu tel abiso dossier oyo apôtre Baraka Mogisa aye bonzonga na mboka pona mboka toza na besoin na ye ba ameza na besoin na ye mwasi na ye azo tendance kala aza na besoin mbaye na ye bana na ye baza na besoin ba kena ba fleuve Congo hotel et ko sala bien makasi donc asongela biso et ko sala bien makasi ngala lingaka Baraka Mogisa na lingaka ba pasteur nyoso wa Congo mais j'ai un père spirituel au Kadaranga c'est l'apôtre William Tsi ambassadeur universel de la paix yela makambo azate mais ngala yebi ndi ba bundisa ba pasteur ba sable de Nzambe ba wan de l'Éternel yo la bisa ndi ba bundisa ka bango oui, on niveau niveau élévation na Congo mais au travers le monde. Donc on a besoin de ramener ce sont la normalité. On le doit prier à on a l'assemblée à Métagèque église mission évangélique et tabernacle de Jésus-Christ. On a ce qu'on a qui s'en est que yo bina net que ba bourreau pela ba lempelozo bina ma bina ya mokil na quatre église de Lixardo on a brisé omoni biloko nyonso na sala mokimi da sala ngonzam na za brisé te na ba danse on a brisé te omoni soko bina na boîte bato ngaba ke no bina boîte soko bina na nzela bato ngaba ko bina na nzela mais ngala bina nga na kati na église na okumisa nzambe na au travers de louange obini oyi David na ndo bina mokonzi le roi David na ba danse na ba wenge azo beta na ba shit baba mais dans ce kala wenge ba dans ce uta na lola dans ce ne uza ibanda kala David ando beta ba shit moi c'est mais yongo président nani mo konza mboko so bina aloka moi sinaye moi sina tira obota te oyi bien ngote vous êtes un serviteur de Dieu sans son accosio passage nini biblique yango oyo ezo wabuye ke ko bina na kati na église te ko bina danger te eza ba miso ba yi ko bina te mais nga na bina na danger ponga na koli na musique ya Congo louange et adoration na yebi musique ya Congo naza chroniqueur ngaza na sala ba animation na sala ba conférence na nimara ba conférence na nimara ba live na eza ba miso na mona biso aza besoin mona ma face no ndenge zo bina aza besoin mona face no ndenge zo lia ndenge zo sebela mais ngata na sala animation zaki en sala te ba 5 journaliste à côté na kata ibo bina mais na bina te bwana c'est ça petit na DJ Daddy na bina te bwana il faut na bina la nkolo na nga mabeso na bina na nzela yo linga na bina na boîte pour sebeli obinza menenga ka ke lengi ta na koti wala omona na koti kaka wana na bisayo mais kizenge koyat enga bukanat so wa so ko kolesa bi oye na mokilo wango na ba taka lokwa ba delix salo na ndinga osayate British ndeko na nkolo de Grimmen delix salo votre numéro de contact numéro non to comme la soudan nangina loba boy merci beaucoup na Alvin Bea pour la émission pour cette émission. Pour ces grands privilèges que vous m'avez donné à ma personne de Deluxe à le British de Grimmen. Na fini mon douté na lobby na ma bête. Na lobby na rien que la vérité parce que mission comme on a rien que la vérité avec Alvin Bea. Au moins collègue m'a sonné. A sonné $5,000 on a tout pour le baron. Ba mas bo tira bo maye ba so mu tuga na ye na mutoki na ye na salaire na ye o azona entreprise na ye. Donc c'est le patron de la voix céleste. A vous tarabat. Donc ngale na solo donc na la salaire na ngao. Journaliste en foot na Congo Alvin Bea na ndinga bien maintenant nga ndeko na biso bala parce que ba costume eleki trop na bala et voit bala bena madame akota na bala ça sera quelque chose de bien. Alvin Bea toujours très élégant et bien ça na bonzambe na ndinga osangalate na ngina lobanga o moni maloba na ngai sepelicie à rendre grâce gloire na evanzambe les actions de grâce à la personne du le patron de saison qui est Jésus-Christ mais o moni ka sepena maloba na ngate soko lukinga to okuta na biso ofuninga na Jésus to kana soko samba na biso pona makambo etali
Nzambe etali mboka nazana ngawana très disponible pour vous servir, pour vous répondre. Naina lo encore de plus. Merci beaucoup Alvin Béa. Merci à Arnaud. Merci à Petit Nanga DJ Daddy. Merci à mon manager André Sessaya. Crédit si la raté, Diatine si la raté. Sur 5 ans à l'angodi. Petit moro petit mais puissant la négo sans la tête. Merci à Gershom Cross. Merci à mon patron, le directeur général de Couleur Télévision, parce que moi je suis journaliste sur Couleur TV, présentateur de l'émission Haute Dimension Magazine Preuve de Maturité. Alvin Kende Bona Bo Solo, Moutarolia Azate, Moutarobomo Azate, pour Ozoko Pesa Batu, restauration. Tikangana Yebisu na Lola, Ozana Maman héritage, na Nenga Nkolo. Et en place, on comprend que Nengo Bara, Lola, Ezo Futa, ma foute ezali, tellement aux élégants. Moi, le journaliste a pêché raté. À ça, les sous-montés. Merci. 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 La bande a su que nous avons madame mon épouse spéciale one. Grand cœur, Christelle Kanga, Makangi, la mbote belé ayo. Mbote na Paris à Bibi Stoko. Mbote à Janine Ikembo, ma mère chérie na Londres. Mbote na Pasteur Dan. Le révérend pasteur Dan Wangi Omombo. Merci na bande retour au Batalibiso Balandibiso. Allez-y comprendre, j'ai dit, j'ai parlé, j'ai fini. Fin de citation. Merci à Gershom Cross, le patron de l'HT Agency. Merci. Na bande retour à Lingabiso, ça sera quelque chose de bien. Alvina bonne de logo, 4 logo, te, ko longo le logo moté. Ciao. Merci.